Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Taniala Moukoko. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce, je vais tellement bien. La famille, bah c'est mec. Nasina na lobango, biso nyonso quelque part toza ba c'est mec. Bah c'est mec qui oya ba problème, bozo ba kiti bo vanda place à liboso. Miss alobi boya. Tant que tu vivre dans mon kilo, tant que tu en vie, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des conseils. Ah, biso condamné, tu peux ça conseil. Ndeko moi si, ndeko na yo mobali, na moi si na ye, na chéri na ye, yozo kangama na bango pona nini. Olingi kotika moi si ndeko na ote pona nini. Boya koyoka lisolo ekomi. Lisolo oye uti musikate, e uti na poto na France. Ndeko moi si abengi miss na lembi beta lisolo nanga. Li sola ndeko na biso ezanini bo sunga pe na conseil poza en posa ba conseil la famille boyebi a biso do sunga na on apprend tous les jours ya il faut za na mato ya koyoka likambo ekome muninga le pe kokomela o papa mama li sola ezandenge nini ya na yemba na nzembo bayemba bandeko ya basi yo balinga kabasi ya bandeko mibalite pona ninyo dossier makambo banda kala mais siko po et arrêter na vie na yo il faut yo telema parce que le respect il faut qu'on imposer respect papa imposer respect maman imposer respect ndeko no moi si papa akoya ka chaka tout na kata couple na ote na kata relation na ote non bandeko basi oyo bozaka bandeko mibali na biso boka pesonité yango bazokanga bino basi ya bandeko na bino mibali na butu bozaka basi na bango pona baba bêtise boye popi mala makambo basemeki biso nyonso quelque part toza basemeki meto kotra na makambo ba ndeko na biso mibali na ba foyer na ba to kota rango boye te boyo kali solé sa na France ezana sœur na biso moko balingana babalana na mobali na ye bana bango 5 bana bango 5 boyongo kabula bango ozota la l'air oh mais non ndeko moi sina mobali bavana na libala na bango mobali na balai bavana bien na bana bango 5 na poto na France ndeko moi sika ndenge basi ya poto bazaka ba courageux baza très courageuse basi ya poto bazaka ba battante basi ya poto bayebi koluka nyonso te mais vraiment ya basi ya poto o bayebi koluka oui bazali biso sko na obeta sio na biso aza moko basi ya poto o balukaka abeta ba misala na ye akendaka wana likona ngoyo kapeka asala momba makelemba na ye ba mayele beleka pona obongo la mbongo voilà mobali pe koto à travers na ndenge na ye mobali pa tchaka moi ba provision na ndako moi si pa tchaka ba provision ka ndenge zalaka ko sala ke moi sabi na moni na soma mo ndako nanga mobali asomba de ndako yepe moi si asombi ndako na Kinshasa tanga sombi ndako mwasi alobi na motema kaya bo mwasi ndeka basi to mitema munene to mitema bolingo to zaka bien azui kombo mobali achena kacha mikanda me ndako na ye parce que aza couple abi mobali nanga pe fois na kati wana ache kombo mobali na ye ba komi na banko vivre et ko sala ke kaka mikolo oyo ezali kambo etu passé année passée donc siko ekokisi 9 mois ekokisi 9 mois boyoka ayepisi mobali na lobi papa ndako na biso de to komi na balokataire mais naza posa moi musala moi mike esalama na immeuble na biso mobali moi sinde bayoka na mobali akitikini ake abongisa immeuble na bango obana na Kinshasa immeuble na bango za cher ba fute ba loi kuna $700 na mois talaka immeuble au futa $700 le mois donc c'est que ça immeuble moi ya kitoko voilà moi sina mobali moi si mobali ne papa okoke ne Congo tala boy wana omeka obongisa na immeuble ka ndezala ka il faut kolandela kwa ba entretien ya immeuble mobali pe ake Congo tango ake kolandela makambo ya moi sina ya immeuble moi sina ye eza ya bango ba pe koma mobali pe na kati mais moi sinta somba mais po bimisaka mobali ne na valeur ka nde makambo ezala achape koma mobali na esprit bien mobali ya ake Congo abani ko sasa makambo sa makambo na ye semeki na ye azalaka na poto moko boya awa na bombi poto peka ya France tesco ya poto ya quelque part aza mama pasteur ya mba mama pasteur tina niveau wana oza mama pasteur oza semeki ya mama nanga banga nzambe ko mama nanga tuba osala malamu biso toza wana nzamba cha bino po bote ya biso bino suba pasteur na ba mama pasteur boko misu bata ba pétage mama pasteur aza ya leki ya mobali na ye azaka na mboka mona poto baza marié azaka na ba business na Congo ndenga moni ya na za na Congo nzoka basi ba soleil pe na ya na ye po baza pire na ya na ye
ndeko mwasi apenga lisolo mobali na ye na ndeko ya mobali na ye na mboka mo ya poto baza ba pire boy ba solola kaloko elo mususu so ba solola okokanisa kwa ba mwasi na mobali omona mwasi abi bino bosola na ndeko na ezaka mabete mais on dirait mwasi na mobali boy ba excès wana ba semeki ba sala makama ba excès nzoka ta mususu azolinga mwasi ya ndeko na mobali te do ta azobenga yani azobenga wana ba kisema ba kindobika ba biloko wana acha ba pilipili kwa mwasi abinga ona kipala ngai te na kipate pona ebolu kwa mbongo nanga elambike mobali azayanga semeki na ka chaka ba pilipili ko benga na ndeko na ye ko solola ba sola maka ba business ndeko mobali na so ake Kongo akenda pe ko tala ba business na ye mais tout ronde eleki miss de miss tango mobali na nga kende Kongo na makam na biso nzoka ba soile na ndeko na mwasi waza na poto maman pasteur semeki pasteur tango ba soile na semeki pasteur pa bionga pe na roya bwebo wana nga pe na makam na osala kuna ndenge mobile nanga kita Kinshasa semeki passer pa yo kita Kinshasa mobile nanga sisi makam na biso to banda osala oyebi ke asali 2 mois na Congo ngana bi mobile 2 mois komo koma bwendenge ni mobile a se retrouver na kati ya ba Congo kolandela makambo leki na ye mobali akomi kokima kimena telefone nde ba famille kaka bandeko kako yaya si akendaki ba Congo kuna kolandela makambo ya boy ya mama pasteur bongo siko est-ce que ça la marabongo ye mobali okima na téléphone pour na nini kasi parce que ye 2 mois ngo déjà il fallait zonga kaka bongo mobile ndeko moi sa miss de miss ko sala ke mama passer semeki pasteur atiki makamna ne kuna na ba Congo o ayaki ko sala na mobile ne bazongi na bango awa na poto mobile na ngatikali ka kuna mobile na banji ko benga mbana banji ko soana mobile na si mais yo tiki bana awa bana kalate awa bazozonga ba rentrée scolaire tela bana boye esinga papa na mama so ito zaki na biso ensemble te engeza ndemsu mais to za en couple neni otika ngabo abi miss na loba na lembi ndenge to soana boye 9e mois ngo mobali na ngolanda kama leki na ye kuna na ba Congo azaka kuna na Kinshasa kuna immeuble o mobali na ngai avandaka eza ya ngai ya yete ya ngai biloko nenya so ya na kati yonga esi mobali na nga lokolo zoyokela ngai sute pardon papa est-ce que moi ezali na episi kutu belle sœur na nga tema mobali azo comprendre ngate na bengi belle sœur na nga mama pasteur belle sœur en tout cas lokola ye mobali na nga comme na charge na yo pardon mobali na nga alongola ne biloko eza kuna ya na kati ya immeuble na nga alongola ngo avanda kasi place oyo lingi ya vanda asa ilo makambu ngai immeuble na nga na kochaka $700 donc esungaka bana na nga esungaka ba projet na nga abima na wana kasi yo lukela esika mama na yebite miss de miss problème nga na komina semeki na nga na yebaka te semeki na linko konza na kati ya couple na nga semeki na nga linko chaba pipi na mungwa mobali na nga yokela nga ta yokela kaka semeki na nga eza nini na meka ko yebisa papa pasteur kutunda ka ndetika lokola tababe ayokela ka mwasne na sala nini na minute de tolo babwe chose grave mobali na mukande sesilaki fala renouveler mukanda na ye miss de miss en tout cas naza na choix mobali otika la wana mukanda nga na renouveler te po muta ko renouveler mobali mukanda eza ngai mais en tout cas na makamo mobali osala abandonner ndako libala na 9 mois atinga na bana rentrée scolaire na salinga moko mangano songa moko soki to kabona kengeza ndemzu mais aza mobali na nga libala miss na lembi la lobi yaya balemba ka bongo te yaya libala eza ya yo zilokola semeki azocha ona trouble yaya kota mabolongo na se solo ya mobali na yo sunga mobali wana za papa ba na yo sala ba démarche na ye ba démarche na mukanda salango yebisa mobali nazo sala ilo makama mikanda yo ozonga apo yebike mikanda no se sini so ina tikio na merde nazo sala makama mukanda na ozonga awa soki osai makama mikanda ekazu mukanda na aboyi kozonga awano kozwa tamsu décision na yo ndengo kokozwa mais pour le moment za père ba petit yaya yo kisande semeki soni yo kisai soni kotele ba prière bazu sabolingo nao sola na papa bana salele makama mukanda poso ko salite semeka ozo raison place wana yango tolobi ba semeki botika wande ko na bino mibali bava na mabana na bango yaya eza makamba soni eza ko kisilisa valeur ya ba famille na bino eza bien te eza motema mabe yaya na ba couple to vanda to ebi ba réalité ba couple ne to vanda yoko ya ko tiaka na munoko na couple muninga te ba semeki basemeki nyoso te oya baka oyo en tout cas ndeko na ngai mwasi pardon koboya no papa bana oboete yaya yoki sa semeki motema pasi ede na makama mikanda sona mbala zonga soka boy ndeko zonga awano ko sala eloko mususu la famille sona ngwana bino bo conseil ndeko nini boy ba ovanda bien na mabana bino boyo ki sa basemeki soni c'est de ça qu'il s'agit. Courage à vous tous, je vous aime, allez bisous la famille.